Tumba, 35 ans. Merci. On passe le ballon pour Anine. On passe le ballon pour... Azan est bien, elle a type propre. Mais ngana ye, Azan moi qui papa on a. Donc mon bal fall les kanga pour tout qui est bien. Donc différent quand même. Ok, merci. Aza bagunayo? Bon. Azan est bagou vraiment té. Bon. Yemora déjà le bi. Et là où n'engné bisaye, l'amour n'a pas d'âge. Hein? Mais si mbatenga na yo, ngalinga mbala za mukolo pa za mas. Mulai. Yo za na katika do za ndemo po talon de matisinga. Sa talon do dans za mukuse pa na. Si mbate. Ça va, na sepe ndenya lobi, ngape maluba nga suke pa na ezali ndenya lobi soki tozane même âge yebongi mobali ya mulai. Kolo. Ngape osimba te. Isili na ngwana. Na boyi nanga te moi c'est pas bongisa mobile par rapport à habillement. Mais na sepe na habillement na été. Et deuxièmement moi za muta kanda. Aza douti. Aza douti puis ngalinga mbala za dou. Ton zana le bon malamu mais ya mona soit 4 lingala mutemi pasuki. Donc sepe na été pendant bon. Ko bilamba mute l'accès que aza muta kanda obeza kaka. Son attitude na e. Mobile senga ko misa moi sourire na boyi nanga te que moi si ndé senga pe moi sourire mobile pe moi sourire ça la moi bien qui élégantité wana par rapport à ba genre simité. Ok, merci. Azali moi c'est ba genre yo lingaka. Bon. En fait, na moni pe na ba genre ou basinga pe na lingala te hein. Akosi na. Oui. On a pensé en tout cas on a le ba critère na on a bibon. Atteint na te. Ko eloni nezo sala eke azala na ba genre ya basi yo lingaka te. Bon, pour na lingala pe na no basa mikusete. Déjà wana. OK. Bonjour. Regardez ce qui va se passer ici. To ko banda na kombo na yo? Oui, Combo Blaise. Blaise ozana âge nini? J'ai 35 ans. Et puis au sala ni na vie? Naza commerçant. Mais ya business nini? Ya business nini? Business nyonso on a salaka ko. Ok. Na temps libre na yo, tango zo sala ba business na yo te o pasango ko sani. Soki na pensa ko sala nini? O pasaka temps na yo libre. Ko sala nini? Tant nga libre na pensa ko sala avoir ko sala na moi bon na pe na za besoin ya ko sunga bat pe bazala pembe na ngai. Na tant nga libre wana. Mais problème on a eliango, eli problème parce que na inde koluka. Moi si moko na vanda na ye. Ok, kasi tia micro likolo we comme ça. To ka bien. Ok, o ye koluka moi si o vanda na ye. Oui. Ba qualité nini yo ozoluka e pa moi si wana. Bon, nakoki ko tambola na tala. Ongo tambola siko tala. Oui. Ok. Tambola yaka to tala kasi. Yo kende ko tala. Omoni yo sepe nango? Bon. Nathalie bango nyonso na pressé bango mais ya guna nga na moni. Zonga wakasi. Oh my God! Wow! Donc obeti tour otali bango nyonso tout mais oya guna yo azate. Bon na moni azate. Ah. Oui. Ok, bon, toke ne pas la bango kasi to na ba raison ba pasu ya balona bango. Landanga awa tokende pana bango kombo na ona âge. Vigole Sango, nana 35 ans. Merci. Au passe le ballon na opo anini. Na passe le ballon na komone boye. Amon loko a aza mobile mo amelanine. Amelanine exact. Elobeline kaka. Le comme tout moi amelaka nanga vraiment naninga mibala kuitite. Ok, merci. Olobi aza baguna ote mais aza moi si peut-être ko solo na ye na pona bolingo. Bon. Il est vraiment coaching été. Ngape nazomona aza déjà ya basi. Oyo surtout ba basi ya ba tatouage na linga bango te. C'est pour cela ngona.
Ka tatouage, on se plan na bango te. Ouais. Ok. Toya awa kasi. Kombo na yo na âge? Bon, comme on a Lumpungu, Kikoudi, Grâce. Bon, Coco, Bango lobi âge na te? 36 ans, pardon, excusez-vous. Coco, t'as côté, bon, on a CP na Coco, premièrement. On a été sur la mettre Gim, ce qui n'est pas pour na manette, à mouille, nous filmer, ce qui m'a causé la longue, la manette, dans telle rare miss. Mais à part ça, ça n'est pas passable. Ça n'est mobile, ça n'est pas passable. Donc yo ka pona manette. Allons la manette. Oui, on a 5 ici. Encore moi ça allons la manette. Bon, problème est certain, na uchi kolongola mona. Ok. Bon, na moni quand même, na sepeli. Sepeli na ye. Na sepeli na ye te na bolingo, na sepeli na ye pour longoli manette, na courage na ye. Donc en fait c'est ça. Merci. Azali moi si abagu na yo. Bon, nga pe na sepeli na ye, hein? Du genre que na ndenge alobeli. À part ça, style nango. Ok, merci. Toya boy. Kombo na yo na âge? Rebecca Moussafi, 28 ans. Merci. Et puis on passe le ballon pour Anine. Bon, présentation, sans papier. Et puis, présentation, c'est Pessingaté. Et puis, deuxièmement, éloquence, sans papier. C'est tout. Merci. So monnaie quelque part. Aux amateurs solana ye. Nandenga bolingo. Soki na moni nani? So komoni madame awa. Au monnaie quelque part. Aux amateurs solana ye. Masola bolingo. Ah ça moi aussi, pourquoi pas? Bon, ça baguno? Ouais, ah, ça va vraiment. Ok, merci. Toya awa boy. Kombo na yo na âge? Comme on a Keren Lé, âge 28 ans. Merci. Et puis, au passe le ballon, il y a des comobali pour Anini. Premièrement, il y a qui n'a pas sur le ballon. Et ça, na boy n'a pas moi c'est pas bon que ça mobile par rapport à habillement. Mais na c'est pas habillement na été. Et deuxièmement, moi ça kanda. Aza douti. Aza douti puis ngalinga mbala aza dou. Donc ça na le bon malala mais il y a mon soit 4 lingala mutini pasuki. Donc c'est pas na été pour na bon. Ko bilamba mute l'accès que aza muta kanda kano beza kaka. Son attitude na ye. Mobile senga ko misa moi sourire hein. Na boy na ngate que moi si ndé senga pe moi sourire mobile pe moi sourire ça la moi bien qui élégancité wana par rapport à ba genre simbité. Ok, merci. Azali, moi si aba jar yo lingaka. Bon. En fait, na moni pe na bajar ou basinga pe na lingala te hein. Akosi na. Oui. On a penza en tout cas on a ça le fait bébé na ba bajar. critère na on a bibon. Ana bajar na ngate. Ko eloni nezo sala eke azala na bajar ya basi yo lingaka te. Bon, pour na lingala pe nanu basa mikuse te. Déjà wana. OK. C'est comment ça me cousseti. Merci. Toya boy. Awa. Kombo na yo na âge? Béni Titoufa, 30 ans. Merci. Au passe le ballon pour Anini. Nous sommes dans ce pays non monté. Premièrement, on peut s'en rendre ça pour nous l'accès pour l'ata. Pour nous non nous n'avons non moins classé. On peut s'en rendre ça là. Deuxièmement, aïbolo ba vraiment té. Moi j'aime le gars sur l'oba, même linga loyo comme moi. Façon de l'oba parce que moi-même je sais très bien parler. Donc il y a que katangane déjà yangoana. Susu azam kuse. Bagu na ngaite. Bali mulai, Mwamas, Tanclair, Vani Bagou Nangai, pour Nangai. Je trouve pas. Y était. Merci. Azali, moi si ya Bagou na yo lingaka. Bon. Nama loba kutu ya loba po na habité soki na loba net ndenini. Donc aza vraiment na gunanga tamukete. Heureusement. Bonité. Bon, nga pe na moni kaka façon d'être né déjà donc c'est pel singate. Makile tout cité. Oui. Merci. To pusana awa. Kombo na yo na âge. Kombo na patience, 36 ans. Et puis passe le ballon pour Anini. Bon, na pas solité que pour aza mabe, aza sopende nini, aza bien. Il est beau. Mais sauf que
âge, Moni, hein, juste ça. Mais sinon, il est beau, il est... Donc, Aza bien, c'est ça. Merci. Azali bagunayo? Bon, kaka juste likam nazolo bara. Azane kitoko. Mais vraiment pour na tainde. Tainde. Ngalinga mwasi otozane mwa taille moko ngane to tambola. Donc bato va sentir. À part ça, na moni mabena été. Ok, merci. Toya awa. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Angèle Kidawa. Naza à 36 ans. Merci. Et puis, au passe le ballon pour Anini. Premièrement, on a passé le ballon nanga. Naninga mibala mikusete. Ya mibale. Mobala no kanda no makasi we tano etelemeli banda tele to entraîner ka banda telemine. Na caméra ku to moyen bouger zati. Ton moi déjà ezaka bien te. Mais ya osuki saka mukuse simbate. Yango kaka. Merci. Azali mwasi ya baguna yo ba choix oyo lingaka. Bon, aza mwasi ya choix nanga été ya guna nga pété. Na koka olinga basi o azaka na ba mandefu te. Basi elengi. Voilà. Obosani papa. Raisonnez bien, kanisa bien. Basi elengi, basi mikuse, basi mandefu. Hey! Malam, Elengi nini bazala nango? mama nanga. Oyebi so mobali akutana na mwasi aza na mandefu. Na ba mbanga ndinga na zana ngobwe. Neyebi te, nakambo ye premier mobali alobake asepela na basi mandefu te. Okamusinga vraiment. Mais nga kanya alobaki en tout cas esimba tenga na ye. Azana mukusi, azana mutakanda, ni pe ko bouger te, atemika esika moko, ata esimba te. Ok, merci. Toya bwe. Kombo na yo na âge? Clarisse Ngalula, 35 ans. Merci. Au passe le ballon pour Anini. Na paso li ballon parce que na sepeli na azana est bien. Otala e boye azana est bien. Mais ye mukuse nga mukuse couple ngo esimba te. Yango na sepeli na plus même âge. Esimba te. À part ça, kaka, ouais, azane bien. Merci. Azali bagou ya basi yo lingaka. Bon, aza passable. Ouais, azane est vraiment passable. Aussi otalié. Nathalie bien. Ok, Amoni. ok. Ah, passable. Ok. Non, mon école zotala bango tene longi. Nathalie bango. Son Nathalie na solo la kana mutu nazotala ene longi. Nathalie aza vraiment passable. Merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? C'est les Tumba, 35 ans. Merci. Au passe le ballon pour Anine. Na passé le ballon pour Azana est bien, elle a type propre. Mais ngana ye, Aza moi leki papa na ngai. Donc mobile fa leka nga po to kende bien. Donc défend ka yanga. Ok. Merci. Aza baguna yo? Bon. Azane ba goût vraiment te. Bon. Yemora déjà le bi. Et là où n'engné bisaye, l'amour n'a pas d'âge. Hein? Mais simba tenga na yo, ngalinga mbala za mukolo pa za mas. Mulai. Yo za na katika do za ndemo po talon de matisinga. Sa talon do za mukuse pa na simba te. Ça va, na sepe ndenya lobi, nga pe maluba nga suke pa na ezali. Ndenya lobi soki tozane même âge, yebongi mobali ya mulai. On a aussi Ok, merci. Nasuka awa. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Franchino Mbemba naza 29 ans. Merci. Au passe le ballon pour Anini. Nasepe na makamna ete. Makamni nango exact sepe na ote. Aza okwa muta uti telema. Nasepe na makamna ete okwa nisi mwa na trouble mental. Je pas aimé. C'est ça. Merci. Aza baguna yo? Bon. Kotala boye. Nazo mone pendelo aza moins sérieuse. Oui. Attitude nezo la kisaka déjà. Aussi papa. Yondo za na trouble mental. Soki za ngana simba donc nga mona nga betsa nga mutu donc aza choix na ngati. Yondo za lamba. Moi liboma nda. Aza vraiment choix na ngati. Donc permettre te même na ba famille nga ba okipo sepelane te. Oti telema. Donc ça vraiment donc aux a choix na ngayanti. Ndeka lobi exact. Oui. Pour et aussi mbata mukete. Ata mukete papa.
Ok, merci. Tozonga awa kasibwe, tozonga na bandeli awa. Oh là là, donc malheureusement pour nayo babalo nyonso tout ekei. Mais na ninga senga yo merci na ndenge oye na émission lelo so ina kozwa micro na yo. Merci. Toko betela maboko. Merci.